Vérité Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité Magiese, yene Sri Langola. Vérité. Bonjour et bon après-midi, na abonné tout ya VMAK TV. De partout que vous allez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique, bambote belé na bino nyonso bato bolinga ma vérité ma c'est la polyvalente pour tailler vraiment na motema et puis épée alinga bino pa lela bino fort. Ma vérité yo na ebi ke moi ba mikolo belé tozo mona na te contenir ba misala mususu surtout que engagement l'église tozo tambola kaka pona musala ya nkolo lelo pena se disposa ki na lobby il faut na ya trop c'est trop na baki lelo il faut na vanda na loba trop c'est trop so na lobby trop c'est trop donc bino bo tirer ka attention bo luka bo yeba pourquoi maman vérité lobby trop c'est trop pour ye ce qui a lobby c'est que les camps ezali. Ok, sans plus tarder nazo pesa na mbote na bato yonkolo simba mitema na yebisa bino mbalebele na bazo mérité premièrement nazo pesa mbote et pas ya papa nanga Silas Lusanga nganga nzambe Silas Lusanga nganga nzambe papa Silas na Paris bambote belé na église Puy de Jacob, vraiment papa Silas bambote belé, papa Deo Mayela na state bambote belé, Vivi Menga grâce, ya Bonine Silou, maman na Vanessa, merci ma chérie, nazwa ki koli na ngai, otindela inge pa ya grand-père papa Makengo, nazwa ki merci ma chérie, osaki nga surprise na yeba ite na monika grand-père aye, o koli na yo, yango yo évitez pas ya Vivi Menga, merci la grandeur et mon coach on a pena ibenge na ngai na opesa bambote pa ibenge na ngai direct de France na Saint-Brieuc Flori Chigo Changu moi collège motema ya bambote belé papa bisiko zali mbote na ngai pa ya Jili Mayamba ya Roger Mambakila na Saint-Brieuc Jili, maman Jili Mayamba ya papa Roger Mambakila na Saint-Brieuc. Merci beaucoup maman Jili yo mozo monaka na mbebo. Bakoli na zwaki moi babiloko ya maquillage et komaki penza Nzambe ya lola apambola yo papa Sébastien Lutangu ya Gisèle Ntunda na France na kati ya Saint-Brieuc bambote ebele mbote nanga lisusu epa ya Neneti Ntele ya Omar Frapaka Papa Omar frappe encore dans la vie papula ba on kaka Omar frappe encore ya Nenete Ntele. Bon ça va si qu'on a bon maman so moi na ningani c'est que pena ke na ningani sujet na ngane ko bela le no bangu tu sujet te don na loba kaka makambo ezo ça passe makasi makambo ezosa passe makasi na communauté congolaise ezosa passe makasi na biso ba créature bikela mo nzambe siko question nanga avant na banda sujet nanga na banda ko introduire sujet nanga na otuna non mutema mabebo epoani biso bato pourquoi mutu to linganité mutu bato to linganité pourquoi soki lelo na vandi pona loba po makambo ezoleka lelo en tout cas et des mages de tolobaka biso na Angola na portugais et des mages na bandi na Congo démocratique po toza 50% côté kuna 50% pe côté mais so na za kuna des pères et des mères so pe na za côté yo des pères et des mères lelo makambo ezoleka lelo nakanisa batu nyonso toza au courant na vent moko ezo circuler lelo mutu moko azotala nga akanisi na ngina loba tete Thérèse maman na Vanessa kasi vent ya Covid te ma chérie tete Thérèse de Berlin maman na Vanessa eza vent ya Covid te eza bande komo ba uto benga ngai la reine Zinga TV Gisela abisinga maman vérité. Mais les cambo bo lobela ngote pourquoi? Pona nini komika mutu soki awuti libanda. Tozalaka na Congo, mais ndenge to déplacer déjà to kenda to koma na Bangola, to koma na ba États-Unis, to koma na Europe, to koma partout na ba Turquie.
Mais pourquoi ceux qui mutu awuti na mboko ya komaka na bika zonga na no Congo soit ake sala ba faire na emoko soit ake ko visiter famille et loko ezo sala malelo ba tout soki ba voyager ba ke Kinshasa ba ozonga te. Omona mutu akendaki pena Congo akendaki a bonne santé ake penza lobiki na ke ota famille a préparer pe voyage na ye o ezaki pe ki babiloko a offrir na famille mbongo pe ya tie wana o na offrir na famille mais tanga kokoma kuna sango moko kaka ezongela biso mutu wana kuta apikaki crise asali crise cardiaque akufi mususu akouta ngola ke Congo tanga kokoma kuna bo o babwakeli mbasu mutu mususu bakena keina sala mo ba faire mo boy tanga kokoma kuna na Congo o batelie poison bandeko na ngeza kani donc naso poser question na ngai na mutu nyonso azoyoka nga na yebi to ça no banalise oyo pourquoi kana ta oyo vraiment mabe etelemi mabe l'équipe pourcentage l'équipe pourcentage ebele ke malamu pona nini mabe komi boye mabe pona nini tozoboma na pona nini liboso ezalaki mutu posa mutu mabe o faut pas pesa non faut famille na ye wana ba autoriser na ba monde spirituel ba kota na ba contact spirituel famille wana ce qui pesi nzele autoriser wana ba mais lelo souté mutu nyosa komi na accès ya kokota na vie ya mutu mutu nyosa azui accès ya kokota na vie ya mutu moi pe boza famille te boyeba na kipeti tam so envier ka muninga ka ndenga latine ka ndeka ma vérité latine ka boy polo ol tam so kuta so ki na kana ojainda mais le ko le simbi na ngona nzoto mama vérité jalousie o pantalon na ma vérité la taki jini wana pembe kitoko ma chopa ngane sopa ina se mama na jango kaka na ojainda la libulu manzengeli mais le ko le vandi na ngona nzoto mama vérité motema mabeye jalousie pourquoi ozo boma muninga po yo gagner nini muninga uti na Europe a uti na Amérique a uti na Asie a uti Océane abina kende en Afrique na kende peta msu tourisme oyo kika mutema mabe mutu wana kaka zonga te olaleli epe nzala tamsu po côté lié banda kwa mabe akozonga te osali ben précaution ben incartation mutu wana ka zonga te après yo gagner ni siko so ya zongi te bakundi na Congo démocratique yebisanga nano passeport na yewana yondo kozwango kozongelango bana na eta msusu libala na yatiki kuna yom token ko remplacer ba bien na o yazaki nango et que comme ya yo comme pe ya yote siko loko susu na zo tuna likamba poison Congo mboka na ngaye Congo te en tout cas bolimbisa toloba ezaka nini yango yango poison on a évité paka kinsala ba comment tekela biso on a ba pharmacie ndenge to somba ka médicament pour na tam sous fièvre ndenge to somba paracétamol ba comment tekela ba poison on a pharmacie to na wenze ou bien poison ba so kabola ngo ba boaka boaka ngo na ba chaque avenue ba so boaka boaka ba poison pourquoi que comme il ka ba poison muninga ba tele poison akufi poison mais juste des anini oh bon la mitema ko bon mitema mabe bo se repentir pour le bokila zate aso mona binote bokani silence en zambé absence na ye bokani silence en zambé absence na ye l'élan la colère malem oso précipiter liwa muninga po yonde nan yondo kotika éternellement on a qu'on vivre éternellement de génération en génération. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre libérateur, le grand vainqueur du Golgotha. Hein? Yongo mutu pour anika. Oh, yo so zola la non nzala. Est-ce que tali mutu aso ki biloko ni akolia po yo kele jalousie? To yo so ki banda obota mo so kokobima tek na Congo démocratique okanga mika awana. Est-ce que Tali Moutou a déplacé quand il y a en Angola? Est-ce que Tali Moutou a déplacé quand il y a en Europe? Et Tali, peut-être étant na Ekoka qui a déplacé. Est-ce que tant que tu as Congo, mobima photo bimaka token, atabino mo pensa, boye bisangana. Hein? Nene tintele, ya papa Omar frappe encore.
est-ce que tout nelanga nano bango mutuna maman est-ce que tanga maki biso nyonso tolongwa na Congo toke mais ça bongo na Congo pe biso pe ba uta ki pe ba yaki biso pe to bibi do to eza bongo parce que motema mabe pourquoi tozo bomani la nini Tété Thérèsia la maman de princesse Vanny na kati ya Berlin moi sur motema malamu ata yo moko ma chérie to lo barako biso nyonso hein motema mabe na bisio nazako sola na Martine Tambo de Paris na Marie-France Mbonda ayebisinga maman vérité toninga kutu Marie-France Mbonda la grande na Martine Tambo de Paris bazaki na papa Flore Kumpula na papa Flore bayebisinga maman vérité oyo saka na kini ngabite papa ngasi na zongaki o te biso to olinga to kende kini mais kina ngondeni yo zongi pena ngabi papa na zongiti ozongi pena mobimba ngabi papa nazo omi contrôle ngabi papa naza na linzaka na nga likolo tisonga suki na nga mobimba na zongi na ngola de père et de mère aki na lobi papa na zongi ba biso to linga to kende me kongwango ekomi na ba réalité kongo ekomi ka mutakenda na zongi nete mutakende na bonne santé azongi malade mutakende ke ba mbaso ngo so pe so bwaka ngona banzela donc to komina ko banga bandeko na ngai totika pe ba famille na Kinshasa est-ce que to saka obligé ndenge to kenda to zonga sute quand même faut to tala pe mabota to tiki na Kinshasa to obligé ndenge to kende kaka to zonga lisute ata bino moko quand même il faut to zonga rappel total mais ce qu'on peut to zonga comme pe ko bangisa biso mabota ba problème ba quartier ba problème ba problème c'est finalement ça va non senga non na régie ba balancer les biso na nous nzembo moko eza na kati album na biso ya keba na mopepe mabe vraiment nzamba pambo na papa Philo mopepe pour inspiration vraiment tant oyo pena mopepe mabe donc monde eza bouger na vent ya mabe to lo bela covid donc na covid écoute na minute écoute et ça le quoi na temporiser entre temps ezo sala ezo s'opérer na mais covid écoute comme quoi tromi ko taparango poison de commune la première page mon pépé mabe na rosenga na régie ba balancer les biso na nous nzembo na biso kingelele na kati ya keba na mopepe mabe wana papa Philo mopepe basali featuring na Jolie Makanda la sœur Jolie Makanda yepena offrande monene makasi okolo pesi biso na mboko ya Angola bato bazobongo la mitema na nzela banzembo na ye na sali featuring na papa Philo mopepe na kati ya Allemagne Bovik Dambourg Tolanda Kingelele Floris Chigo Changu Moi Collège on a bien dans colo
Keba na mon pepe mabe. Ngelele. Vraiment nzamba pambola yo. Papa nzamba mona yo. Tina kontina piste na zoe basute ke nazali. Mama ngam gobine za musama kasi Te ombala papa na Maëlys. Na Saint-Brieuc, te ombala papa na Maëlys na Saint-Brieuc. Papa bambo te belé. Mami ndonga na TV. Si j'ai yango tolobela ko ma chérie. Motema mabe. Kishasa to kende susu, to kende sute. Kishasa karate même pende toza anangola. Même pende boza bisika boza kuna. Jalousie, trahison à l'occasion de nada. Montazon tima assis sa via muntu. Oh. Tout est la pétango comme il connaît comme mabe. Pour le mokili azalit. Tout tika mutuna muta kufa na tana ye. Mutu asali kolope mabela kela et mettre souffle de vie. Ye moko azwandelo ya kosilisa via mutu. Soka lobi ke liwa lelo mto peksa ate. Ce nkolo lobi nanga vérité ma pièce. Lelo. Non au contredire.
loba keta msusu na balu sa visage nanga contre mi ndenge Ezekias asalaki nake koloba papa non papa souviens-toi peut-être pour Nzambe aza souverain il est le miséricordieux akokota la pe témoin na leli na baki silioka Ezekias ezaki 15 ans yozwano ka 30 ans mais sur nkolo lobby muto hotel mais la décision Nzambe azate vraiment et des mages nde na uta koloba na liboso tango bomi mutu nde tinga mama vérité so oyokelinga motema mabe oyokelinga jalousie olobi ke vérité pena ntuka ye pena ka fa kufa yokanisi bana nga 4 ba koma yo hein okanisi bana nga 4 ba koma yo te okanisi loko yo envie ya ke pa mama vérité makiese oye tindio bomela me vérité makiese et koma yo te okanisi yo mto remplacer nga na kati ya libota na nga to okoti na place na nga mama abisa moko non tant raisonner nyonso na mama papa ça ne sert à rien aussi ça vient muninga osa muninga mabe ça ne sert à rien olalela muninga nzala kako baby ça vient mutu tona peseka malade atika la bongo non toti ko sala bongo vraiment eza mabe mususu azoyokela muninga motema pasi omona pena ke muninga uti musika na mboka uti apesi ye pe mais motema mabeka nayebi te soki amonaki ke bamemela ye ndenge mosuki outi muninga uti États-Unis ayela ye tana otanga bakombo mosusu omona esa mabeta mosusu atanga ikombo ya président ayela mutu ya Trump to auti Europe ayelo mitiopa Macron Trump aza po parakitala ata yo moko ayelo mutu a Trump to ayelo ba Trump a Macron wano ndima ta moko muninga pensionné fisc comme ça ensemble va Seigneur merci et puis pour ça caractère moko muninga uti musika ye yokuto yambi ete olambeli ete obimisi ete melisi ete mais yo so satane o apesa kinga to ninga personne abimisa ba Trump na eto ba reine ça pardon ça m'avait été ma caisse vraiment bambote belé la bino nyonso la reine mère Christine Yoa de papa pour des femmes au bas la paix mais attends yo moko papa c'est le Don King la kata Hollande noko maman Lissine Tsona ya papa basaoula papa Belvi papa Gradi père double bola mweleke belé ya papa basaoula bola mweleke belé eleke belé Nzamba pambolo bisiko zali ya papa vraiment bambote na bino nyonso loko na linga na loba yango na kaka na kanisa na suki na nga awa à bientôt sur les marchés Kingelele keba na bopepe mabe de papa Philo mo pepe featuring avec la sœur Jolie Makanda na kanisa bouti kolanda nzembo tokobina mabi Kingelele kebeta partout keba na mo pepe mabe Kingelele tokobina ngona ba fête tokobina ngona église na moment louange na moment eza l'adoration Kingelele rubina o adorer Nzambe donc kebeta na ba moment nyonso Kingelele hymne national vraiment papa Philo mo pepe même 10 000 fois répété Nzambe ya lola apambola yo vraiment inspiration et utekuna pour Kingelele ezo correspondre ke bana mo pepe ma belle album na biso zo correspondre na temps oyo 20 hein toujours ma beka ta kuto ontolo bango penza ta bino moko bon bola mo ke apiko hein muta so méditer ka ko sala mutu mabe ko méditer ka mabe bola mo eza ça va Michael Mayola na sima caméra Michael Mayola bambote belé Nzambe ya lola akanisa yo apambola yo image impeccable ma maman chérie Raquel Christovan na la consolation l'église la consolation des familles et ba joyeux anniversaire na yo na maman Eliane maman Raquel Christovan maman ba joyeux anniversaire maman Raquel Christovan et maman Eliane, joyeux anniversaire, maman Eliane. Parabéns, bravo c'est. Pour na parabéns, na souki la ka côté huna. Vambo TV ba parabéns, vraiment tozana milulu na biso ya makasi.
oyo ezobanda le 20 septembre oyo le 20 septembre ti le 26 septembre. Conférence de 8h à 12h, de lundi à vendredi. Convention na pourquoi de lundi de 15h à 18h30, de lundi au vendredi. Samedi, tozana parcours ba héros wana eza lokola conférence de presse ba héros nyonso ba sali ya nzambe nyonso o baza en Angola o ba yebi histoire ya église de réveil en Angola pe o ba yaki ko succéder ba sali ya nzambe nyonso ba kozala na plateau ya Mama Vérité question sur réponse. Question sur réponse, parcours ba héros ba ntoma nyonso ba kozala na samedi. Vraiment to bengi sibino nyonso boya na église la consolation des familles. Tozana kuka soko outi mabor kuka ozoya poke ne São Paulo olekika empresa ya kuka tango aussi saka mire empresa ya kuka aveni oya liboso ezawani kangama na empresa kuka okote romona kaka lone ezawana tozawana pona milulu na biso ya 5e anniversaire ya église la consolation des familles pe ekozala dédicace o basala nzambe nyonso bakosala pona œuvre ya l'église la consolation des familles. Bambote be na bino nyonso na bosanité mbote na bana na ngai Mama Vérité makiese mama bana mbote na bana na ngai nyonso bango nyonso bambote bele bisika bozali mbote na papa Rocher Mwaku pe évangéliste Emmanuel Pedro Timothée na altar de Fogo le visionnaire de Mille pas d'or Bambote bele na bino nyonso papa Silas nganga nzambe lusanga na puits de Jacob Bambote ebele nzambe ya lola apambola biso nyonso.